nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika wa ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Yango wana tosali na shekaki bopesa biso nzembo. Libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa. Mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa. Satana telemeli yango ajali konyokolo bato ya tatananga mawa Satana oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, oh libota na ngai mawa, libota na ngai ya moindo yo, oh libota na ngai mawa. Bino bokomona kabongana nzambe ekobela nani akobika utule komata makala makotikala nani akobika kabongana nzambe ekobela nani akobika utule komata makala makotikala nani akobika kabongana nzambe ekobela mata makala makotikala bino bozali kobongola bato bakoma banyama na zamba bino bozali kobongola bato bakoma bambisi na mai bino bozali kozulwa mayele ya bato botie yango bisika bizangi tina bana bino bozanga mawa bokeba bana bokeba ona nini bino bozanga mawa mituka milimo na bato mifandi kuna abana ona nini
bino kozanga mawa mituka milimo na bato mifangi kuna abana mpona nini bino kozanga mawa mapepo milimo na bato mifangi kuna abana mpona nini bino kozanga mawa milimo na bato mifangi kuna abana mpona nini bino kozanga mawa oyokanga oyokanga ngaijangenda oyokanga bino bato ya made oyokanga bino bato ya kindoki oyokanga bino bakongoli ya bato nangokanda tata ekopela nani akomika mutuleko mata makala makotikala nani akomika nangokanda tata ekopela nani akomika mutuleko mata makala makotikala nani akomika nangokanda tata ekopela nani akomika mutuleko mata makala makotikala. Merci, je te dis. Ata soki na matei soki toyoki te biso moko toyoki nzengo. Papa yange nazali koloba boyoka ngai bino bato bokanga bato na bapepo na bisika ndenge na ndenge. Tango kanda ya tata nzambe akopela putulu akomata makala ekotikala. Tata molimo santo alobi kote biso tozali kokende koyinda. Soki tata molimo santo azorapele biso likambo ya sa eseka wade mokili mobimba ezindaki na kati na molili tango atena hivyo basali lisumu biso tokomi na kati na molili kasi koyaya tata simo kimbangu koyaya batata mpala bayei kobimisa biso na kati na molili po ete tokoma bato siko balakisi identite na biso na mibeko balobi mibeko nde yango topesi bino po ete mokili bino kozali kokende ezali mokili ya bule ngai nzambe na bino nalingi lisusu masumu te yango baponi biso na ipene po ete totelemisa lokumu ya tata molimo santo po ete totambola ndenge tata molimo santo azali kolinga tolongo na misala ya bonzoto tolongo na misala ya molili pamba te yango ekomi na suka tata na biso alaki bato ya mabe ete bakozwa etumbu na bango kasi paso nyonso biso tozali komona bisengo yango esi ebelemi tozonga na soire tozonga na losambo na tongo tozonga na mabondeli ya mabeko yango nde kopesa biso force po ete tokoka korekipere mokili oyo yango na tata kimbango alobi ntango okoki mpe ta rekipere mokili na ye ntango ezali susu ntango ya satana te ezali ntango ya bana ya tata nzambe yango apesi ngano mibeko po ete tozala na force po ete tokoka kotelema liboso ya satana mpe tobunda na ye kasi ngana oloko tomoni bilanga umei tokomi na molembu tokomi na badistraction tosoki toye na kati ya lisanga lokola toza topemami na mipepe ya mabe tozwi makambo tokosalaka na molili toye nango na kati ya lingomba ekomo kaka biso kindoki kaka biso moyibi kaka biso tata molimo santo mokolo wana ntango biso tozozwa bato mpe toya kozonga na moni na biso na ngai bamama mibale bakoti na foto epai ya papa mama mosusu ya Brazzaville mama mosusu ya biso ya Kinshasa apesi papa foto papa tala mobali onga nalingi kobala bazoloba yango na Kikongo papa alobi nalingi lisusu te papa te yo soko oke kobala ya kobungisa onzela nga nalingi lisusu te kobobalaka bamoki
putuluna kumata makale kutikana ngana to kusana loboko nini pote lele vetu ime na mini usaka tevene papa dangeta lobaki ya kukabona batama na loboko ya mwasi pameme na loboko ya mobali eske ngano to za kote ya baba mene ube to za kote ya taba bana ipene to tere mato songera tata nzambe moto na moto sala na sika na ye aye ba ke mosala ngana sui ezalia mutu te abengi ngai na kende kana ndako ya tata nzambe na kepete na kende kubuta masumu te kasi na kende kusala ya tata nzambe na kenda kati ya grupe pote nani nganga kama mbani ngana kati ya grupe moko te oyebika moto sali motangu sina yo soki alobi akolinga yo kuko pesi ya kosei te olobika tata yo sala kana mwasi soki na mwasi na yo ndenge biso tozali kosala bwe ezali tozoyokisa tata molimo santu pasi kasi yo osepeli olambaka ozopesi azolia osiko soto wana bokotisa ngwele ngoma mobimba ekomi na kati na pasi grupe mobimba ekomi na kati na pasi ekomo efuruki kindoki efuruki makambo ya ndenge na ndenge tozosala elebisi kontima na biso tozali kotambola nzoka te tozali ya kokufa biso na bagrupe tokoma na baenemi mwana sheteki bakosolola te mwana dirige bakosolola te oyo eza pritiste na monikane bakoma baenemi nganga nzambe bakoma baenemi oyo lingomba oyo biso tozali kowela nini tata na biso kaka moko tata kimbangu mama na biso kaka moko mama mwini abengi biso poso osangisi biso pote toya kozwa bomoi ya seko moko mpona nini biso tozwisali te toya kokotisa na lingomba ya bato ya bule tozongela lisusu mabe te batata na bamama ndenge totubelaki totendelo na mbotama ya mesia lokola deja mbotama eza na kati na mitema na biso moto na moto asala examen de conscience mpona nini nazobala te mpona bimaka na mobali ya bato banda lelo na tendelo yo tata koya lisusu epa na ngai te ngai na ndimi tata nzambe apesaka mobali na ngai yo oyibaka na balaka te mpo nazoyiba banda lelo tata ngai nalingi na bala kasi natiki moyibi na koyiba lisusu te nakomi na pasi mpo naza ndoki banda lelo nakolonga lisusu te po ete ngai tata nzambe azongela ngai moto na moto asala examen de conscience na sa eseka ya pomade ya ngenda tobosana yango te likambo ya kosalema tata molimo santo alobi ezalaki soki avant papa ngenda na Brazzaville tata molimo santo alobi pasi eleki kasi makambo biso tozomona kati ya lingomba ezali lokola makambo ezalaka na 1921 le 6 juin satana atomokaki makasi lokola tokomi na 2023 satana mpe azali kobundisa bana ya tata nzambe makasi kasi biso tokolonga yango na mabondeli tokolonga yango na kotosa tata nzambe moto na moto misokisa na nzela ya tata nzambe sa eseka eyeli biso civilisation ya sika loba nona na masumu pesa masumu mokongo bongola motema no na ndenge ya solo kozala lokola erote te mobilisi abotami ye asiliki mpona koboma bato kasi ngano tobongwana ya solo tozwa nzela ya solo tata molimo santo alakisi biso aya kolongola ngano na kati na boumbu mesi aya kobota na kati na ngano omona aipene tozongela tata nzambe na motema moko esika oyo omonike okweyaka na esika wana nde kosala sacrifice po ete tata nzambe arekipere ngai tata molimo santo alingi kopesa biso esengo ya monene alingi kosepelisa biso papa nangeta alobi bomengo ngana bombeli bino ezangi suka soki bolatika na solo botosi yango bokosepela bana na ngai papa kuluta alobi binoko na bino ekopasuka mpona esengo tata nangeta alobi bana na ngai boyika kaka piko tokolonga mpe na moi tosi tolongi boko likambo yango tokomi deja na porte ya lisengo eloko nini ezali kokalanga na yo moto na moto azala motei na kati na motema na ye oyo omoni kozali kosala mabe kozela teke bapesa otoli yo moko monaka nake eloko nga nazosala eza mabe nazobima na mobali ya bato nazosala mabe mbala mosusu na kati ya mobulu wana mama mwasi wana akima ndako akendene kote mosusu ntango kaka yo omonike mama alibala akimi ndako yo osepeli olobi bon lokola akimi ngai mpenza na rekipere mobali nzoka nde orekipere serke olalaka na serke ozolamuka na serke esika moko ntango mama wana azali konyonga na bana nde bazali konyonga yo mama wana ozali ntumba na mobali te mosala nokaka kokwisa mibali ya bato
kopesa mela biso ozali mwana ya Shedeki oyaki te mpona koyebela tata Nzambe ozali mwana ya dirigeant oyaki te mpona koyebela tata Nzambe kasi oyaki mpona kobokola kombo na kati ya bagroupe te wana tozali koboma lingomba tozali koboma groupe ya tata Nzambe ozali surveillant oyaki mpona koyiba te mpona kindoki te kasi oyaki te ketotelema mpona kosala mosala ya tata Nzambe ozali nganga Nzambe na moyo ozali nganga Nzambe na butu opumbwaka siko mbuya nini oyo otelema mpona koteya bato biso nyonso tu tozali koluka bokonzi ya likolo yango yangano tozongela mibeko tata Tangeta alobi na sa eseka na ye putulu ekomata mokolo wana ya kolobaluba likambo na ye putulu ekomata makala ya kotikala yango wana mama likambo biso tokokende nango na mokolo malelo mondimi ya tata Kimbangu Kyangani kozongela mabe te po okokufa liwa ya nzoto na molimo mondimi ya tata Kimbangu kozongela lisusu mabe te ntango yo ozali kosala ekobo ozali koyiba yebaka kokufa liwa ya mibale nzoto na molimo no magre ozali na bomoi me yebaka otambolaka deza ya kokufa ntango yo ozali kosalaka masumu kati na lingomba ya tata Kimbangu tosungisi bongo na komba tata mwana mpe tata molimo santu amen botelema toboni na komba misato apule Nzambe tata akolosi mpe tata molimo santu tata na biso oza na likolo tika bokonzi na yo ya mokano na yo esalema na se mpe na moko na likolo pesa biso bilei oyo ekoki na mokolo limbisa mabe na biso mpe na moko tokolimbisaka bo baseli biso mabe kokenisa biso na kati ya komekama te bikisa biso na mabe Zambi mokonzi ngwelo biko eza na seko na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu amen tosali nzembo Ambana nakebisaka bino bobongwana peke bozala mwinda de ambana nakebisaka bino bobongwana peke bozala mwinda ambana napelelaka ningi okotosa bino ndeko lingite ambana nakebisaka bino bokongwana pwete bozala mwinda ambana napelelaka mingi pokotosa bino ndeko lingite likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ngeli bobongeli yango oyela konyukama moto na moto amilengele poete nani bakate moto na moto amilengele poete nani bakate likambo linyepekisa bino bobongwana sango ya Yesu ngeli bobongeli yango olea oyokoma yango ekolela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto moto na moto amilengele poete nani bakate
pe molimo santo to la mokana pongi soki ozali na ndeko azali pembe na yo ete alali na mosa ye tozali na ndako ya nzambe kibangisma oye toyoki nano te tozomona lokola faiblesse ya kilo eza na biso mingi ya basoso toliaki na le 25 mai moto nyonso ganga na mongongo makasi nzambe apesi opema na bomoi mingi bamoni yango te tozongeli kimbangisma oye kimbangisma oye kimbangisma oye Oye, espoir du monde, église universelle. Kamba, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Yerusalemi, Yampa, Likundanga, Tata Nzambi, Umboisu, Yetata Mwanda, Yetata Maboko Makasi, Kinshasa, oye. Kalema, oye. Ipen, oye. Ebeto, bien, Ebeto. Yeto Grand Nzambe ya biso. Noele. Na komba tata ya mwana pe molimo santo na ndako ya nzambe tozalaka na esengo pamba te toyaka kotika mekumba na biso po ete nzambe amemela biso yango donc kotala loboko na litama te kozala mpe na mawa te mwana nzambe asekaka ntango nyonso. Lelo tozali bongo dimanche le 28 mai 2023 toti kolanda matei yeuti kopesa bela biso na mama révérende Bisengo ye azali pasteur pe awa na kati na paroisse na biso ya Ipen mingi peut-être tokomona toyebi ete azali bongo molongani ya papa représentant légat deuxième cyprien papa révérend élevé nde mpona bayemanso oyo baye na nsima mama asili koteya biso na mikanda misato. Mokanda ya liboso atangi mpona na psaume 73 ou 73 verset 1 à 3 akei mpona na 10 à 22. Deuxième lecture na ye asali yango na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 et mokanda ya suka atangi biso mpona na Matthieu 2 verset 16 à 18. Tozongeli, psaume 73, verset 1 à 3, à ce taquet pour la 10, qui en a 22. Exode 20 et à 17, puis Matthieu 2, verset 16 à 18. Après, si vous avez référence, tout est dévotant à la bandako, toujours dans Mokanda ya Matthieu, chapitre 6, verset 33. Terminaye ya mokolo malelo, oyo mokona moko akokende na yango. Mondimi ya tata simo kimbango kiangai tozongela mabete okokufa liwa ya nzoto pe na molimo bakebisi biso tozongela mabete nokite tokokufa na nzoto pe na molimo wana ezalaki bongo matei na biso ya mokolo malelo nde toleki bongo na basango ya lingomba pe bopesani mbote esika tozengaka na bakambi ya baselile ba mouvement service pe association tozangaka mwa bakaye te mpona kokomaka oyo ezali basango ya lingomba. Recommandation ya tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani maboneli ya tongo se totali na baselile bato bazali lisusu te papa mokonzi wa bule mokolo na mokolo azali koinsiste ete tosambela mingi mondimi kendaka na mabondeli ya tongo kota na pokwa esante na soirée spirituelle pe mabondeli ya bangonga babeko tokosana te mardi ezalaka bongo bamama na pokwa vendredi na moi batata pe bamama
de na pourquoi batata samedi bagère. Opération spéciale, il y a tata mokonzi wa pour les toyebi yango oye kozala kana biso tango nyonso $10 na ye, il y a ba milongo nyonso ya minene tokozala kana yango awa tozali bongo na session ya le 8 juillet mondimi nyonso milengele na tina na $10 ya papa pona kosepelisa ye oyo ezali lokola dime oyo tokopesaka epai na ye ngonga yango ekozela te na kopesa so tokomi le 2 juillet donc soko omona na yango pesa mpe okosani mbala moko 5000 francs congolais ya suka sanza mpona botongi nkamba oyo tokopesaka tokosana yango te 3000 francs ya chaque dimanche 2000 francs boloni nzete tokosana mpe yango te tozali na demande spéciale ya 5000 francs congolais mondimi nyonso komisa kombo na yo fiche ezali na niveau ya baselile ekabwanaki seli na selile azali na fiche na ye mondimi nyonso komisa kombo donc soki kuna kombo na yo ekoti batali kuna opesaki te donc sala recensement na yo bandimi nyonso ya selile bakomisa bakombo na bafiche comme ça kuna bakotala mondimi apesaki na oyo apesaki te donc elikoloba ete biso nyonso bana papa simoki mbango kiangani nzambe molimo mosanto tozali na devoir ya kopesa 5000 francs congolais oyo asili kosenga kati na biso nde suka ya opération ezali bongo le 31 mai donc ezali mercredi nde suka ya opération moko na moko wela kuna na kati na seli na yo mpona kokomisa kombo to mona chef de cellule mpona kopesa ya yo contribution mpona bamama basili kosenga mpe $2 toujours ezali na francs congolais na 5000 francs congolais ndenge lettre circulaire ebima yango ezali kocontinue esengami na mama nyonso oyo apesi nano te ayeba kokomisa kombo na $2 tata mokonzi wa mbula asenga na bamama ya mokili mobimba tobosana yango te bolesi nkamba tozali kopusana malembe na suka ya sanza bolesi nkamba toyebi montant oyo tokopesaka lelo toza déjà le 28 donc dans quelques 3 jours chaque cellule aya kosala versement na ye ya bolesi nkamba mpona etali recensement ipeloye tolanda malamu tobetaka mpe mabako te lingomba soki apesi motindo ekomi mopeko mpona etali recensement mingi basalisi nano te ti lelo bamosusu mpe bapesa bango bafiche bazongisa na bango te alors bacellulaire mpe moko na moko ayebi ndenge akotisa na niveau ya secrétariat bafiche mingi ezali na kotraine epai ya bandimi tobongisa kasi mpona mondimi nyonso oyo apesa déjà 2000 francs ya chaque carte akobakisa 500 francs congolais mbongo ya achat ya carte eza lisusu 2000 te kasi 2500 francs congolais ipeloye toyoki to toyoki te voilà donc na baseli na biso kende pesa chef de cellule 500 francs congolais yo moto si opesa déjà photo ya vert blanc on remplissa déjà fiche na yo opesa mpe mbongo ya achat ya carte bakisa kaka 500 francs congolais mpona oyo nano apesi te okokende kopesa 2500 francs mpona achat ya carte nakanisi kuna toyokani malamu dimanche le 4 juin oyo ezali koya tokosambela na centre d'accueil yango ezali elambo to sainte seine nde mondimi nyonso tomilengele tomibongisa na nzoto mpe na molimo mpona kolia nzoto ya nkolo mpe komela makila ya nkolo na biso donc dimanche ezali koya nde tokozala na centre d'accueil sauf changement na dernière minute nde tozali bongo korapele na bandimi biso wana kati na ipen mpona oetali bimbangi bato mingi bakobetaka mabaku kasi esengeli bachef de cellule ezala bamouvement toyelaka bandimi mpona koexplike bango
lolenge nini mondimi akoki kozwa kimbangi. Moto akoki kozwa kimbangi ezali moto oyo azali enregistré na kati na paroisse na ye ya liboso yango wana. Pe ayebani na kati na cellule na ye akokotaka mabondeli ya tongo na soirée spirituelle akozalaka. Donc baza kokute na ye te moto wana nde akozwa kimbangi. Chef de cellule liboso te apesa kimbangi ya cellule esengeli otuna mondimi ayela yo carte photocopie ya carte ya mondimi to ya tenalier. Parce que bandimi mingi bazali kobetaka mabakuta monyonso azwi kimbangi ya cellule mais aza na tenalier te, aza na carte ya mondimi te. Soki na bureau bazongisi zonga na cellule obeti libako. Donc erreur eza kobanda na ba cellule. Cellulaire chef de cellule okoyi kosala mondimi kimbangi te soki azali na tenalier te to azali na carte ya mondimi te. Pona bandimi oyo bautaka bipai na bipai oya na kimbangi ezali ya transfert. Mais okoti directement na enregistrement ya paroisse. Moto pe alolenge wana akosalisa pe recensement na ye. Okozwa yayo kimbangi soko lingi ko voyager okene na bisika oyo lingi. Kasi outa na bipai mosusu oya ozwa kimbangi ya transfert te bazali ko considérer na paroisse esika outa. Donc so lingombe lobete zonga bipai wana parce que témoignage ezali te ko beta kama bakute to beta babakute batata pe ba maman. Donc, il y a un chef de cellule, un mouvement, tout aider pour la vulgariser le message, pour comprendre. Tant que vous allez un bureau sectionnaire, pour passer là qui mangi, il y a déjà une carte de photocopie, tout est allié, plus qui mangi la cellule. Ou un bureau sectionnaire, vous savez là, peut ok la province pour la cause qui mangi le copie là, pour voyager d'ici au Mikamosusu pour la bimbangi ezali boye. Mondimi oyo alingi kokende par exemple na province mosusu. Ovandaka na Kinshasa oliko kende na Congo central. Paroisse te mutengopesa yo kimbangi directement okende na bisika olingi kokende na province. Paroisse akopesa yo ndingisa okende na ville nde akopesa yo kimbangi oyo kokende nango na province. Donc, il y a un kimbangi nazo kende mwanda. Paroisse ekosala kimbangi pour la kotinda na ville nde akotinda yo na province esika olingi. Mais ce que lingo kende par exemple au sambela na Bongo, tozo kende nanu na commune mosusu zala na Kinshasa, wana section azali na Lingisa ya kosala yo kimbangi pour la kokende na bisika na commune to section olingi kokende. Na kanisi to beta lisuma bakute mingi bakopeta na mabaku akuna bazopesa biso bimbangi te to bongisa nde oyo ezali etinda ya lingomba. Nawe etali bongo ekateli ya le 8 juillet mpona nkamba Yerusalemi toyebi ete tokokendaka na compétition monene mpona na nkamba Yerusalemi. Biso na paroisse ya Ipen bakatela biso $20,000 ya wana nde chaque cellule azali na montant oyo azali kobunda na yango toyika mpiko totelema na misala mikolo etikali mokuse ya mwana bandimi topesa maboko mpe makambi ya baseli bastratégie tomultiplie mpona kozwa elonga oyo na nkamba Yerusalemi bakupe ndenge tokowelaka yango mpe lisusu barépartition na oyo etali bakado esalemaki. Selina Cyril a été biloko bakatelaki epe mouvement service association totosa ndenge lingomba asilaki kosengela biso yango chaque cellule pesa na bandimi kabola na bandimi mikolo ezali mokuse. Demande à chaque jeudi ba chef de cellule toyebi yango to kosala pe yango te balanda biso pete pour la kopesa yango tant comme jeudi chef de cellule nyonso ayebi ndenge mokumba tozali na yango esenge na biso te kosalaka ba versement oyo ezali ba urgence ya lingomba ndenge basila kokatela biso yango. Mpona botongi paroisse ba chef de cellule basenga biso basaki ya ciment chaque jeudi mpe lingomba ezali kosenga na ba volontaire banso
ba héros dans l'ombre. Au limité, tu vas te voir mon intérieur que ça libre. Il y a quelqu'un, mon pas pasteur, na privé, puis on m'y parlait. Allez, au sali ya yo likam. Au côté de Nzambe, paroisse les alliés chantier, tous allez pour mon andégi à moi, les alliés ba mire, les alliés pour koya, les pas et mingi. Tous allez pour posa ya rosa la don, sala na yo don, soit ma pamboli na yo. Ne ba seigneur, tu es bien te jeudi, et za kande mon kolo ya tinsa ni bona botongi. Paroisse, bah, ça qui a ciment de la Singabiso, to posa na ya ngote. On a l'état social, to respecté, mais il là pour Singabiso, chaque série a yebi montant to versaka chaque semaine. Donc to posa na te, pona ko versaka nenge ba Singabiso yango. Ba pesa ba stratégie à malam. L'olengeni to ko zo montant oyo ba katela biso. Pour renforcer la caisse sociale na biso na kati ya paroisse. Nde na kanisi mokanda pezali to boya botanga ya mokuna. Bana banganga nzambe to bosana basima ya botongi ndako ya nkamba te. To yebi to zali kotonga ndako ya na nkamba esika wa bapesaki biso bana ya banganga nzambe. Nde basaki ya sima libota na libota mwana nganga nzambe nyonso to bosana te pona boetali basima. To pesa maboko pour être ministre ya nkamba et pour okende liboso. Tozali na communiqué ya ville et lobi boye. Lobi lundi le 29 mai 2023 na ngonga ya 10h. Batata na ba mama selo nyonso, balongi nyonso elongo na bankengi. Formation ezali kuna na centre d'accueil. Balongi oye. Yo bazati na soirée ko bazalati. Bakatéchiste oye. Ah. Basel oye. Bankengi oye. Ah, izoyo kanaka ki mingi bazati. Lobby na ngonga ya 10h, formation spéciale ezali na centre d'accueil. Tokende koye kolaka bonganga nzambe. Yamwana elobi koyekuna mokonzi ya bakapita yende akolukaki mbelekela ya 20 000 francs congolais. Mokonzi ya bakatéchiste to balongi kimbelekela 20 000. Mokonzi pe ya baselo yebe akokuna kimbelekela ya 20 000. Donc ba disposition bozoka déjà ba ekozali ba responsable ya balongi baselo pe bakengi pour répondre na ekateli oyoto na formation monene oyo ekozala lobby na centre d'accueil. Neti na yango ezali pour kosomba ba matériel ya kosalela elambo ya le 4 juin 2023. Moko azangate. Et sengi bongo na papa révérend Ngwandu Mopolo Caliste, pasteur sectionnaire à Ipen, papa tellement peu quoi koleka liboso pour la suite pour la beta maboko makasi. Fiki musique. Magisme oye, Banganga Nzambe oye, Ebeto biebeto, Tobongisa mapoko topesa tata wabiso, Mbote alokumo pe singo, Okombo misatu ya bule, Okombo ya tata, Mwana, Molimo Centre,
Papa Malobe Paï. Na kombo ya tata mwana pe molio mosanto. Kimbangisme oye. Noele. Klima ekomi kitoko touti na molunge tozokende lelanga ekomi klima moko ya bien. Na mwana ta motongo alati tricot ade. Tadi tosepeli klima ekomi kitoko. Mengongane eza kokende kokanisa teke toza tongo eza lisu tongo te. L'air tokomi 13h na motro pe ezalaka mwa lokuta mingi. Mais toza 13h juste. Ah, toza 13h juste. Kimbangisme oye. Bana ya papa simo kimbango kiangani oye. Lamuka na noko, lamuka touti na Noël depuis jeudi, les autres ça dimanche, 2 à 3 jours après, donc il faut te récupérer force. Nayango, batata ba maman, tozali awa, zongisa makanisi, na moni jeteki ekondi, na comprendre. Jeteki oye, papa président, ici kazali na ba maman dirigeante na ba dirigeant, bozongara na place. Dirigeant, bozonga na place, ba choriste, bozonga na bakiti. Bozonga place bozali. Bolanda, ba programme lingomba ndeza kopesa. Merci. Tozongeli na ba programme na biso. Kimbangisme, oye. Tola mukanano, kimbangisme, oye. Kimbangisme, oye. Espoir du monde, église universelle. Ipene oye. Ipene oye. Landa malako ya papa Simo Kimbangu kiangani. Tosa yango, salela yango. Ndeo silobiko e. Bana Carrefour les Savants oye. Quartier désévolué oye. Noël. Mais comment on est dans centre jour wana bongo au mona makambe zalaki bongo nani akoyeba ki wana papa pasteur est-ce que yeba ye yo sala makasi no so okoma na kati ubya otika na libanda ngape na meki na bite kingi yakana mema yo na simbi king na ba mama protocole to force na bite na boya kokata na pamba pe mamokuse kimbangismo ye no wele Bosiko yo mwana pema isili touti na marche. Il faut aluka mama na esika zala mela mai. Toluki nzela kokota mwa ezalaki te. Tozongi na biso bato kuna bakwei ote mwana mo bakwei kuna banyati soki basali ndenge ni. Ah biso tozongi na zuki na bite toke kote o papa. Toke na veni force. Totala kuna pe plein. Tolandeli lisusu te tokota na lopango. Mama moko kuna na bamale wale azosala plek kuna. Na moni na tokutana ina papa Tomara lui papa na zongi. Ndenge na sana mwana boy moyete to bani kozonga deja. Na bikingi vanda wana. Beta mamale wana ozo energie. Kimbangismo ye. To vandi wana ti 16h de 14h à 16h. Pota mo de kotala to moni porte bani ko respirer to bite to kota to lugana ma pasteur. Nde to koti to ziba sango. Ya ba mama na biso ya jeteki na mi a likambo papa lo bangi soki motakomi na pasi alela kana nani na ko mwanza tengai mona papa ser mandu kalise ipen bozo ngai bo mema ngai pa bambuta bo mema ngai pa papa ser na oki mama na biso moko ya jeteki a nzo bazwa ki pasi alobi bambuta bo mema ngai pa bambuta nga mona ya papa ser ya ipen kimbangismo ye vraiment ezalaki mwa pasi pona nini full masse toleka qui est pelé ndenge représentant bito feta kana biso ba Noël na centre mais à tout l'autre évité poto moni na ba we pe ba ikota la Noël kimalismo ye Noël il faut voir comment to fêter Noël tango kaka papa représentant bito si ba bondeli bana mo jeje ki azwakate asui. Allez, penta les pesa la gate, tant. Kimbangismo ye. Naloni tena ki olukana no ba mama no e ba vanda kana tala kuna place ba mama no e bungi. Na moni ba tante kende
na moni bazokabola babife frenga bikoto liboso ezande boye yango wana ya solo batata bamama fete ezalaki kitoko monene moto nyonso azalaki motive ndenge papa alobaki ke ayoka nini loki tobalaki nsaso ye nowele esengo te tobetela papa fumambanza maboko makasi alongi na ye yango wana merci batata bamama esengo wana etikala nao toujours balobi ke mbotama kobotama eyaka na esprit ya kosangisa mabota esangisaka bato nayebi te mama aza na mokumba ata kosolanga na ndako mama aboti na maternité bongo soki oloba mwana mobali nga nazali na posa ya mwana mobali aboti mwana mwasi azaka mwana te il faut tata nyonso azala na posa akoma kuna na maternité ayeba makambo nini ezali kuna kimbalisi boye tomonaka batata amemi mpe amemaka te metu wana amemi termosi ye moko bamemaka oyo bamemaka te azomemela moninga termosi ya ti amemi lie mpe ote alo papa mikolo ekoma telefone memelanga bilamba na ngai ya couleur boye okomema oyo yakomema te yango wana mwana oyo abotami azali mwana ya ndenge mosusu ye nde yawe nzambe alo aye kobotama na mitema na biso ye bolingo komona ye bolingo enzola kibangisimo ye ndenge mama ateye biso yo bali otambolaka na mwasi no te kwani balobi ke papa Simo Kimbangu azalaki kobenga mama mwilo enzola c'est-à-dire bolingo na ngai alors mwana wana botami ko Yesu yende bolingo kombo bolingo 1 Corinthiens chapitre 13 bolingo ekabolaka te eponaka te etongaka te evimbaka na lolendo te ezalaka na jalousie te alors lokola toza na période ya Noël tozongisa mitema awa na ndako ya Nzambe tozongisa mitema epai ya tata Simo Kimbangu kibangisimo ye tolali penza kitoko ndenge mama pasteur révérende mama Elebe Bisengo ndenge atei biso wa kitoko mama mpona bao bayesima atangilaki biso mikanda oyo Psaume 73 1 à 3 P à sauter à Kena verset 10 kino verset 22 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 Matthieu chapitre 2 verset 16 à 18 Mama Elikamoto mokuse ya mate ya mama ndenge ya résumé apesi maloba oyo ke ndenge tolobaka teme to mama ya likambo mondimi ya tata Simo Kimbangu kozongela mabete po okufa na liwa ya nzoto na molimo te mondimi ya tata Simo Kimbangu kozonga lisusu nzela ya mabete pamba te oya kokufa liwa ya nzoto pe na molimo te kozongela lisusu na mabete tolandi mama très bien kibangisimo ye likambo ya mibeko azongisaki biso na origine esika pasi na biso elukaki vocation ya Abraham koko na biso Adam na Eve Nzambe asalaki bango na objectif na but po moyini Satan babokaki ye na se ya lobike bino botika na likolo awa na se komi ya nani ya ngai ndenge basoda balobaki Nzambe na likolo biso leta na se ye Satan nde alobaki bongo posikoyo bango misato balobi ke sikoyo tosala nini réponse ebimaki ke tokela mutu azala na elilingi na biso azala lokola biso moko yango nde ntina basalaki Adam azalaki na papa diange nalobi ke Adam azalaki na pouvoir ekoleka Satan po ntango basali ye balobi Adam telema ntango bafuli ye pema na zolo alamuki amoni sikoyo tata Nzambe agangi Nzambe na ngai Satan apumuka ke kokwea mosika akamwe alobi o eloko nini susu nini ekomi awa
nde abani koluka aye komona ke mutu mususu akomi awa se kibalisi boye ntango nyonso azalaki kopusa na penepene mpo bakebisaki ye balobi ke keba awa ndenge ovandi kondima makambo ya bato bakoya kosolola na yo ate mutu ayebi so likambo te kondima mpe yango te bato moko bazalaka kote ya este soki bayaka koyoka makambo na bango te kondima te Satan azalaki na bato na ye kaye mpe ntango babenganaki ye akendeki na bato wana kuna ke kobala kuna bota mpe bana kibangisi moye bato bauta na likolo baange baza mpe bato lokola biso yango nde tala ntina Nzambe asalaki ndenge mama te biso awa asalaki Adam na défi ke non mokili atia mutu kapita oyo akokonza mokili oyo Nzambe atie mutu mpo arekipere mabele mokili na ye me lokola Adam abebisaki nde pasi ekoti Nzambe asilikaki mpo ete Adam apesi Nzambe échec asali défaillance yango nde ntina Nzambe apesaki biso mokongo papa alobi ke signe wana emonanaki kimbalisimo ye Exode 33 Nzambe alobi na Moïse ke ndenge oza kosengaki omona nga moye omona nga eza te po mutu lokola asala lisumu soki amoni ngai akokufa me yo nde napesi yo grâce lokola si nabongisa yo okomona ngai me pas en face okomona ngai na nsima yango alobaki na ye ke kota na vanda na grotte likolo na libanga na ngomba libanga monene ezalaki kota na grotte na lidusu wana me ntango na koleka na kosala signe na zipi yo loboko ntango na kolongola loboko yo kotala me okomona nga nde na nsima yango wana amonaka mokongo ya Nzambe Nzambe alingi susu komona moto en face te kibangisi oye mpo na ntina nini lisumu oyo bakoko basala me sikoyo po ete to récupere nde yango bapesa biso mibeko ndenge Nzambe mama te biso yango na kati ya mobeko po ete mobeko epesama Nzambe alukaki politike ya kolekele pa ya nani nde amonaki Abraham donc il faut tokumisaka koko Abraham batata bamama kibangisimo ye bajeme ye fliki wo Abraham un jeune aussi marié mwana me baboti te mwasi baboti te Lot azalaki mwana na ete azalaki neve mwana Lot Abraham babota bango misato bana mibali misato mwasi azalaki te me bandeko na ye nyonso ya mibali bakufaki mwana oyo ndeko ne abotaki ya mobali nde wana arekiperaki po abokola ye Lot ndenge mpe asalaki déplacement yango amemaki ye na mwasi na babibwele na batravailleur azalaki na bango ndenge babimaki kokende na Kana kibangisimo ye mais tala situation ya Abraham situation sociale mais andimi pamba te Nzambe ayebisaki ye likambo alobi Abraham naponi yo po ete nakokomisa yo libota monene mpe motu monene na kati na yo nakobikisa mokili soki ondimi likambo obongisi yango yo bakobenga yo tata ya bato nyonso tata ya mabota tata ya kondima me Nzambe asolaki na Abraham makambo ebele alakisaki ye babonheur bomengo ekoya kibangisimo ye Abraham asimbaki promese ya tata Nzambe tala likambo esika ezali Abraham mpe aza moto lokola biso me atiki mboka ya tata na ye andimi masolo makambo mibeko Nzambe apesaki ye asimbi yango apesi yango na bana na ye batata bamama kibangisimo ye likambo yo papa Simoki Mbango apesi biso ndenge totangaka na Psaume 78 toteya yango tomiteya toteya mpe bana na biso esika nyonso bazali tala na vandi awa balobi na ngaki papa paster aminzoto atindi mutu alobi mwana aya kozwa mukanda nini nga bibanda tongo nazi mukanda te balobi mukanda moko batindi mpo na bango ya minzoto euti na direction ya ville nabi te nazwi te nabi metinda mwana yango ayawa mpo nayeba mukanda nini ya ingozwa est-ce ezali ba ordre de mission au ville atindaka mpo na recouvrement ya mbongo ya lelo dimanche ou bien ezanabi yaka na mwana balobi ke non balobi mwana wana moya kote eza te
et lamba alati ezali pantalon bakata kata na ebite kobenga yango soki nini bajene oye pantalon soki bakata soki batia bani kobenga yango nini donc boyebi yango bolataka yango na basi na mibali alors basirvient balobi ke moyen akota awa eza te yango nde batata bamama likambo yango omoni Joseph azali kokololo ya Abraham aboti Isaac aboti Jacob na Esau Jacob nde moto abotaka Joseph ndenge balobi ke Rachel aza kolela Rachel wana nde abota Joseph aboti pe Benjamin bana mibale ye nde azalaki mpenza femme légitime oyo Jacob alingaka kobala me tata na bango asalaki mwa pelengendu alobi ke lokola yo olingi leki me biso ezalaka bongo te bala nano yaya apres tokozwa leki ye nde Rebeka kibangiso ye ebeto bien ebeto omoni batata bamama esika wana nde ezali kolakisa ke Abraham andimaki likambo bien ke pasi me makambo nzambe apesaki na ye apesaki nzambe confiance makambo wana te tala koko na ye Joseph akei bien ke esclave badifficulté ezwaki ye me na kati na bokoko na culture na oyo ya koko na bango atikaki alobi ke ngai nakoki kosala mabe te ndenge mama te yebiso ngai papa pasteur kimbangise ngai jeune garçon kimbangise likambo tel na bokoko ya kimbangise nakoki kosala yango te omoni eloko ebikisaki ye balobi ke Potifar abengaka nano Joseph ntango bakangi ye babwaki ye na boloko abi bobimiselanga mwana wana aretire ye bango mibale alobi papa ngai ndenge navandi no na ndako namoni ke osala makambo ya mabe te me yebisanga verite makambo mama alobi osalaki yango osali yango te alobi papa naza koyebiso ya solo nayebi yango te alobi loba ya solo soko lobi ya solo nakotika yo alobi papa nayebi yango te abi bo bozongise na prison kibangismo ye moko tata azalaki na susi ya mwana po avandaki ayebi ye ndenge batiaki na prison pour la question kaka ke makambo ekwei na mwasi na ifo bapesa lokumu yango nde batikaki na prison me tala nzambe ndenge asalaka kuna ake komikomela mutu munene molimo na nzambe eke kolanda ye alibere ye bana tata molimo santo ye yango wana nde ntina ete totosa mibeko ezali na puissance eyaki mpona kodelivre biso libota ya bato mwino toza na droit erere te ndenge mama atei biso awa ke na esika wana tata kimbango aye kobikisa biso bato mwino aye kodelivre biso kosala biso délivrance kokangola libota na biso bato mwindu kobimisa biso na libulu soki boyoki histoire ya mboka kumbu ezali mboka oyo mama Kinzengo amemaka tata Kimbango na age ya 5 ans bakendeki na matanga kozonga papa Simon Kimbango na age wana aleli pasi ezwi na libulu asengiki akota moke na pembe ntango akei kuna mama azozela mwana azoya te bakende kotala mwana koi na libulu na rave ya molai eza mpenza libulu profond kokatala yango te kibangismo ye somo wana mama ake na mboka azongi na mboka esika bautaki koluka bato baya kobimisa mwana me aye kokuta tata Simon Kimbango avandi na ye na esobe kibangismo ye me akamwa lobi mwana osali nga boye mpona nini papa alobi te mama ngai nayaki nde kolongola libota na ngai na libulu nayaki kobimisa bato na ngai na libulu ya mwana nde nakitaki kuna mpona kobimisa milimo ya bato nayaka na libulu yango nde likambo me sikoyo ntango ye tata Kimbango ye alobi likambo ke ayaki mpe na bato ayaki mpe na basoda kibangismo ye kibangismo ye dirija oye jeteki oye pied gauche flikiwo koreki oye skutu toujours bazali yango mama tuni biso wake est-ce que awa na ipen est-ce que biso pe ndenge tozali pe
basoda oyo papa ayaka na bango komunda etumba eske bazali bana ipeno ye nazotuna motuna bana ipeno ye basoda oyo tataki mama ponaki mpo bapesa maboko kobunda etumba mokili ebika awa biso mpe tozali eske tozali oyo bazali batombola nano maboko omoni banganga nzambo ye tala nano kuna namoni soki basoda 4 awa basoda oyo atataki mbango yoka nano pour papa pour papa kolobaka muna monoko te batata bamama eza nde likambo po papa mokolo mosusu alobi pour papa numuro kolobaka wana nga mpe nasepelaka nango te eza na tendance alobiki ezala na tendance ya violence te po biso toza baviola te po makambo mokolo mosusu likambo yo koya to bakoagiri te ke pour papa numuro te satan koya koprofite mais pour papa numuro ezali ete tondimi likambo tataki mama yaki nango mokili eza na pasi biso bato mwindu toza na pasi ta ndenge tozali ata bo bakende na poto baza na pasi moto akosote ozosala ozokolia ozomela osuki kaka wana eza société oyaki maboko pamba okozonga mpe nini maboko pamba kimbangisimo ye bongo tala expérience tosala nasengi na bana jeteki oyo bayembaki na nzembo ya premier tour botelema nano jeteki oyo bayembaki na nzembo premier tour omoni jeteki bayembaki na nzembo premier tour nakanisi kirte tobandaki au moins na 9h10 minutes na ndenge na imagine po kuna nazalaki ba 9h5 minutes na bureau bon tosengi na dirigeant mama oyo bayembaki na premier tour moto adirigeaki mama Njimbu Mvwama yango nayebisi mama évangéliste yo ozali outa kuna na dirigeant yo moko kendeke sala na kopesa ordre de mission banda lelo okota na bakorale nyonso oyaka na barépétition kote ya bango olakisa bango nzela ndenge basalelaka mosala chaque samedi nayokaka makelele nga nalalaka paroisse awa nayokaka bakorale baza kolala veille mpo bayemba kitoko dimanche mpo mongongo ezala kitoko banzembo nyonso eyembami ya kitoko me kobunga na kobunga kimbangisimo ye bamama dirigea tolingi tomona bino botelema oyo bayembaki na premier tour namoni bamama bazalaki soki 4 bamosusu basi bakei premier tour bango wana premier tour bayembaki misato na dirigeant na bango merci dirigeant jeune oyo bayembaki premier tour botala botikalaka hotelema dirigeant jeune oyo bayembaki premier tour premier tour mama est-ce que yo zalaki mama jeune ya linette oyaki kokota me nayebi te soki ozalaki koreki oye bozala kotelema mpo baninga bazotala bino ti kamera mpe ezwa bino ezokende direct na YouTube kimbangisimo ye koreki bayembaki na premier tour kaka junior wana moko na bandeko na ye bazalaki bango 4 Kanele Alegria na mama mwilo adirigaki na mosusu nayo na général bango nde bayembaki basurveillant pied gauche oyo bazalaki ntango tobandi ndako ya nzambe ntango ngongo ebeti papa zwa bango image basurveillant bazalaki ntango ngongo ebeti kotelema na lokuta te tata sipoki mpa mamona na nkambo alifliki oyo badelege mpe bazangaka te bazali wana bayaya oyo batindi bango bokende olanda kuna na fliki bazali papa zwa bango fliki bayembi na premier tour botelema bajine bayaya bon babeti nzembo ya premier tour kingi azate kingi pazalaki
Aïe, d'amenando. Merci, ma protocole peut aller marquer. Protocole, protocole peut passer. Ma protocole va s'aller. Il va tellement matoper sa vie nombre. Va s'aller peut pas remettre ça. Merci, Nzamba Pambola. Mais tous ceux qui ne peuvent pas pour la tribune. Tous ceux qui vont dans l'ensemble. Oh, va s'aller dans le premier tour. Banganga Nzambe, pardon, va s'aller dans mon répéti. Oh, va s'aller dans mon répéti. Si Nzambe. Allez, dis bon, Nelly à l'Ibosso. Moi, évangile, c'est nous, allez. Oh, bazali na silo Nzambe. Na libon Nelly à l'Ibosso. Bon, bah, bazape na tribune, ou azalaki, na banganga Nzambe na tribune, tellement. Papa docteur beaucoup bali. Na jeune wana wa esika. Voilà, merci. Kibani soyez. Tozotala. Merci bovanda laisser. Mais kuna bambuta bauti na kama na lokuta kanu papa lobi logo moka ge. Tout respecter makamuna yoka. Ba chef coutumier baké pas ya papa balobi papa trop c'est trop participer l'équipe d'ailleurs ndenge tozabo totika lisu ba konjité ba topé bazobanga biso te ba koma koboto la biso même mabele na biso ya mwana yo kende kaka na kulumbimbi aussi sa makambo ya bi o na kende na kulumbimbi bongo bomona wa bipota baba mayango kaka kisi basukolite est-ce que ça va ndenge wana bango pe bayoki bongo bake kobongama tongo etani baye kosenga bolimbisi basengi papa bolimbisi papa lobike bon awa siko bino bosali boye kimbangisi boye asengaki bobina pe banzembo wana nyonso bobinaka meme ya butu na moi na mona yango donc banzembo ezalaki pe ya désordre ndenge babinaki mais siko ya lobike wana bosali bongai pe na sepeli mais mama ya likambo nde yango wana soki tokokende kuna ngai fona kende na mbanza kongo metango na kokende kuna eza lokola tofungoli mopepe bongo ntango tokokuta kuna banani bakosepela na likambo wana kuna na mbanza kongo eza likambo aliseki te ya alobakaki ata baboyi akoma te esika nyonso lokolo na ekonyata me mokolo ya kozonga epako biso tokozala wapi kimbangisi boye yango na totika makambo ya mabe totika babandi aza kotunake bomengo wana soki afungoli banani bakosepela nango botala ndenge tobandeli kilte yango nayebisaki papa diak le responsable intérimaire yo na mama yinda lokola bino mibale kaka moto mosusu akota te lokola bino bozalaki ntango tobondeli bino kaka nde bokozwa makambo bomoni kaka bango mibale donc tochange nzambe alingi ke tobika ndenge mama te biso ya kitoko yo mpe soki ozalaki na kaye na yo onotaki me nga nakei plus pratique kibangisi boye nde yango wana tosimba tosali mibeko nde yango wana botosi mama amemi biso mosika na morale ke totosa tata nzambe tomitosa togarde morale wana ya kitoko na kikongo babengi yango luzitu ndenge nga papa paster nazali awa naza liboso ya papa représentant premier suppléant nayebaki ye aza nani kuna mpe azalaka na mama na ye nakozwa ye ndengeni ndenge mpe nazali naza na baleki bakulutu ya basi mpe mibali awa ndenge nazali na bamama nakovanda na bango ndengeni yango nde papa aza koteya biso ndenge tokokovandela ezala kuna na choral ezala na ndako ya nzambe ezala na quartier toyeba nde ezaleli wana ndenge mama ateyi biso bo docteur ngwapita ayebisaka biso soki oke na église soki moteya te yo koloba teke bateyi ngai kibangisi boye ebeto biebeto ndenge yo oye na église oyoki lobaki merci ntango yo kozonga lobaki merci tata nzambe osungi ngai na monoko ya mama pasteur mpo nabika yo koloba teke omati ya papa pasteur ateyi lelo donke bakanaki ngai
Bon, si vous avez un centre, tant que vous avez au petit cas à sauter, il y a un canal qui va bien. À mon avis, Tatan Zamena Ligi Lelo, Bisoto Yoka Potobika. Voilà. Tous allez dans la fête de Noël et la suite, les gens qui dans la soirée, dans le cadre de la fête, même dans le temps de Yuda, bazalaki ko sala la fête. Mais au moins même fête il y a pas que zalaki ko so même 50 jours. Bazalika ko célébrer fête il y a pas. Kimbali soye. Mais biso fête ezalaka 3 jours. Mais kasi pona to comme la fête ndenge Noël ezalaki, tozali na période de l'avant, ba benga période de l'avant. Il y a préparation. Tokokoma kuna na Noël na kozala ndenge nini, mwana nzamba kokota ndenge nini. Ozobongisa motema tubela. Mais si vous avez pendant la fête, vous allez célébrer, motema na ezala pour les pépélés. Après la fête, il faut garder paix, esprit, attitude, et zaleli, ya malamu oyo, ya mbotama ya mwana na nzambe. Nde mama memi biso kuna tala motema mabe, kimani soye. Mais mwana wa botama kisoki rode afa na nyatu na geko. Mais ngana za mokonzi, bon balike mwana moko abotama ya za mokonzi. Mais ça il faut na mona na mwana moke babi bébé ko ya botami, pe kotala mwana moko abotami balike azali mokonzi ya bayuda. Tiens, bosiko ya lui oh mokonzi ya bayuda. Bon cause la nam, a continuer na kati ya bengi bato na ye. Basale entretien, tango abimi, balike satu ya bule. O komo ya tata mwana molimo sang. Merci. Papa na biso mbote ya esengope ya kimia okombo misatu ya bulu okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci papa kwa kuvanda na esengo tomoni bato ya mboka basili koya liboso mokonzi na ndako na ye wana baye basalaka na mokonzi bakuni mpe bayimboka na benisi bino awa po ete mboka na biso ezali kotambola malamu te. Mboka na biso ezali kotambola na bobulu makasi. Yango na benisi bino awa po ete tochange mibeko ya sika, tocha matoi toyoka mibeko yango. Natiki nzela epai ya nkumu atangela biso mibeko yango. Imboka. Eloko tosili kobengisa bino nyonso na ekuke ya mokonzi po tosila kotangisela bino mibeko ya mboka oyo ndenge esengeli. Mibeko na biso ya mboka ezali boye. Soki bakangi moyibi na mboka oyo esengeli bakata ye maboko. Mibeko na biso ya mboka ezali boye. Soki bakangi mutu ya bakisi esengeli baboma ye. Mibeko na biso ya mboka ezali boye. Soki bakangi songi esengeli bakata ye munoko. Mibeko na biso ya mboka ezali boye. Soki bakangi ndoki esengeli baboma ye. Bongo to bongo te. Bongo. Topesi maloba ya mokonzi na biso tosali boye. Biso banso tolandi mibeko auti kotangela biso awa. Esengeli totosa yango mpe tosalela yango.
bankumu mpe bayimboka bokende malamu. Toyoki mibeko epesami na kati na baninga boyoki mibeko esili kopesama na katikati ya mboka na biso. Eske biso tokokokondumelo oyo totosantende po totosonko ndeko ya biso ekende malamu. Mibeko nguteleki makasi bongo na kotosana ngango tokende ya solo bavi epesamaki kosili kotangela bayimboka ndenge mibeko na biso esengeli mboka ekomi na kimia baninga bafanda tozela mokonzi ya biso. Mokonzi ya biso tosali mokonzi nakuti mwana mwasi oyo na mobali ya bato biso banso toyokaki mibeko ndenge totangaki yango nkumu tangela biso mibeko tolobaki nini mibeko na biso ya mboka ekomamaki boye soki basili kokanga mwasi ya ndumba na mboka esengeli baboma ye soyekiseli kosoboma ye tika kosala bongo te pamba te ye mwasi esengeli ngai na bana pusala pembe na ngai mokonzi na biso mwana mwasi oyo toyei na ye awa na ntina ete azali moyibi monene na kati ya mboka oyo azoyiba biloko ya bato azobunga biso moko lelo tomoni azoyiba yango toyei na ye awa biso banso toyokiaki mibeko ndenge ekomamaki na buku na biso esengeli batangela biso mibeko na biso elobi ndenge nini kati na buku na biso oyo ekomami boye soki basili kokanga moyibi na mboka oyo esengeli bakata ye maboko lekiseli bosokata ye maboko tika kosala bongo te pamba te ye mwasi esengeli ngai na bala pusala pembe na ngai kopanza mabala bato kobebisa bato basala komongo teni momona moso yango toyene a biso banso toyokaki mibeko na biso ndenge topesaki yango na kati ya mboka na biso ekumu tangela biso mibeko na biso ya mboka ekomamaki boye soki basili kokanga moto esongisongi na mboka oyo esengeli bakata ye munoko garde zoyelekiseli bosokata ye munoko kosala bongo te pamba te ye mwasi esengeli ngai na bala kosala pembe na ngai yaka nango ndeko zali komona mwana mwasi oyo ndoki munene kosala bato bakisi koboma bato kokanga bafraya bato ye kaka le mwana mwasi kofina bato bakingo mwana mwasi oyo kozali komona atelemi mwana mwasi oyo nde ndoki munene nganga munene na kati ya mboka oyo nde mwana mwasi oyo yango toyena epai na bino biso banso toyokaki mibeko nde okomamaki na mboka na biso nkumu tangela biso mibeko na biso mboka ekomamaki soki basili kokanga nganga na kati ya mboka oyo esengeli baboma ye garde zoyelekiseli bosoboma ye tika kosala bongo te pamba te ye mwasi esengeli ngai na bana bakumu mpe bayimboka botikala malamu wana kei na basi na ngai olanda ngai
atuka mpenza mokonzi oyokisi biso soni na mboka oyo mbinga soni pena abosilo bapasi pengo batamboka sikoyo bakoloba nini na makambo ya boye baninga eloko koloba ezali te tokende kaka tokende baninga naniana mifoye omoni mokonzi ndenge ayokisi biso soni mokonzi atali libeko kasi ye moko mokonzi akomi kolongola yango etoteyakiso pardon koti mosani pardon basi na ngai eza esongo te ndenge nabikisi bino na liwa kasi posa na ngai ezali ete bobongwana botika mabe awa nazali kokende mobembo nazali kotika bino esengeli na ya kokuta bino nyonso bato te bazongela mabe na bango ya kala mpo molato na bango ya kala oyo nyonso ezali yanga nyonso bokoluka bokozwa yango botikala malamu ngai na kei mobali na biso kende malamu mokonzi akei mobembo Foutez le pression. Alobi nepi aki mobembo atiki biso na ekuke na ye neti na ngai pena na mesa na ngai na kindumba na nga nezalaka na mibali na ngai 20 nakokokokozala na ekuke na ye te esengeli ngai na imanakele kozongela kindumba na nga molato oyo alaisaki biso na atikeli yango bongo aya kokuta mo awa nakei na kozonga lisusu te na ekuke oyo nakei ndeke koyoka moto banzio lobawa oyo eza yamba ndakole moko leshaki ngai sikoyo bato bazali bomoko ngai nga bato bazala na bomoko te ngai mpe natikala na otikala te ngai mpe naki okontinue mosala ngai kisongisongi nakei nzambe bakei wapi me oyo bilamba oyo mokonzi ayebisaki biso tolongola yango te tozela ye ti ntango ye ya koya kasi bana basi oyo balongoli bilamba na bango elingi koloba ke bazongeli molato na bango ya kala ngai vraiment balingaki bakata ngai maboko kasi mokonzi abikisi ngai nakoki kotika mokonzi te ngai nakozela mokonzi ti ntango ye akoya esengeli nazela mokonzi mbote na yo mwasi ya libala mbote na yo mobali na ngai natikaki bino ebele bongo baninga bazali wapi nalamukaki na ntongo namoni bango te kasi namoni kaka bilamba ya pango pasi na motema kobikisa bato na liwa ngai nabikisi bango po ete babongwana batika mabe bango bazongeli kaka molato na bango ya kala biso bana ya tata ya kimbangu tozali awa mpe banokimbangiste tozali na ngambo ya nani moto na moto amituna azali na ngambo ya nani ozali na ngambo ya oyo andimeli tata na ye to ozali na ngambo ya baoyo bazongeli molato na bango ya kala
moto na moto amituna awa fumalongo azali koyebisa biso ete tozongi lisusu ya zero tala baoyo natikili bango te po ete bamongwana me bazongeli kaka molato na bango ya kala tozala mayele bazali koyebisa biso ete tozonga lisusu ya zero po ete totika makambo na biso nyonso ya mabe mutu amituna ozali na ngambo ya nani likambo ya nzambe ntango koya toyebi te koyela lolenge nini ntango yango oyo tobundela bokonzi ya likolo nyonso tozali komona awa ozali lisengo ya mokili ekotikala esengeli mondimi kozala mwinda komona mwasi alete na biso ezalaki mokonzi mama na basi ebele te azalaki kotia bango pembeni na ye mpo babongwana ateya bango mpo ete misala bazalaki na yango ya mabe batika babongwana yango nde akotisaki bango na ndako na ye na lopango na ye toyeba ete ntango azali kokende voyage alobi moko abima te ngai na yo toyabaki kolo yesu koteya biso na mama reverend Bisengo mwana nzambe oyo ngana yabaki chebi na bengani ye akoumela seko kati na ngai na bomoni ya solo ete mokonzi azali na poso na biso ndenge toyambaki ye tobatela ye atikala lubena na teatre mokonzi alobi toyebi bonga te toyebi mokolo te toyebi Ibangisa zali mwinda ya solo Oete mapaka nope baloba ete Ibangisa zali mwinda ya solo Modalité ya monene okosi kopesa na biso moko na moko asili kozwa tika ete toyamba bandeko na biso topesa bango mbote ya encouragement na mayeba asili kolakisa na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santu o kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu liki tobimisa bandeko na biso ya ezeketi
chef de carrière, chef de cellule, Bobo Mama, pour enlever ma fille de Combien 30. francs.
Maman Cornélie, nazali moyembi na kati ya groupe théâtral kimbangiste ya jeteki ipeni. Boye ya mona nzambe elekeki na mokolo mwa jeudi tozalaki na mboka centre d'accueil, tozalaki ba marche na ndenge esengelaki na ba paroisse na biso awa na paroisse ya ipeni toki banda awa tokendaki na centre d'accueil mpona ntina ya kosangana na bandeko mosusu ya paroisse mosusu kuna nde ezalaki esengo makasi vraiment. Boye ya mona nzambe vraiment eyela biso mapamboli pamba te papa Dialunga nazalaki mutu moko ya kimia yango mpe fete na ye eleki na kimia nyonso tokumisi nzambe elekaki na kimia lelo ezali dimanche oyeli kocontinue pamba te mois de mai nyonso ezali mois ya Noël yango natombeli Noël na bato banso ya bakimbangiste nyonso pamba te jusqu'à fin du mois ya mai tozali toujours sepela na festivité oyo ya naissance na ye oyo nakokaki koloba na bandimi bonso na ndenge esengeli biso bandimi ete toyamba mwana na nzambe na masumu te et puis journée oyo ezalaka ya mbotama bon badate na biso nyonso likolo ezalaka kofungwama na yango esengaka bandimi tokendaka kotubela pamba te tozala pepele pamba te ntango mwana nzambe aya kobotamela biso akuta biso na bacharge te yango nasengi na bandimi banso toyebi ke esi elekaki na mokolo ya jeudi mais tozali kocontinue festivité na biso jusqu'au fin du mois de mai na yango natombeli toujours bato banso bafidèle nyonso ya kimbangiste joyeux Noël à tous les fidèles kimbangistes. Ngai mama révérende Kweno Senga Germaine nazali conseillère générale na JTK. Merci. Message nakoki ko lancer na bandimi nyonso. En tout cas Noël oyo tozelaka toyebaka te po papa Diangenda alakaka biso te mukolo kokoyeba date réelle ya mbotama ya kolo Yesu mukolo wana ekozala na mokili bouleversement yango wana ko bantango oyo toza ko fêter le 25 mai mbotama ya papa Dialungana eza na biso esengo makasi tomibongisaki na molimo na nzoto mais eloko eleki ya motuya na milimo na biso ndenge abotamaki esi abotami na motema na ngai abotami na motema na yo obombi ye ngai nabombi ye natikali na ye po ezalaki histoire ya mbotama ya Christ tango oyo ezali abotami dans la foi na milimo na biso esa abotami na motema na ngai ya solo po tomilengelaki tosalaki batubela mpo ete abotama kati na biso ese natiki mabe ya solo yo mpo otiki mabe ya solo totia ndelo lokwa totubelaki abotami kati na biso totia ndelo na mabe tosala malamu mpo ete awumela kati na biso tozela likabo oyo amemeli biso napesi mbote na libota na ngai
na ndako na ngai mobimba na bana na ngai nyonso famille Mabika napesi bango nyonso mbote Noël. En tout cas yango wana. Merci beaucoup. Merci. Merci mingi ya solo toto lekisa le 25 mai oeza ki bongo mbotama ya mwana nzambe ya solo elekaki kitoko eleki na kimia na esengo toyebi ete kimia onkolo Israeli biso tosi yango na banzoto na biso na milimo na biso na mabota na biso e tozali korapele kaka na bafidele nyonso kibangise tosimba kaka bolingo mibeko misala yango nde elonga na biso tobatela likambo na biso toza nango tosala misala ya nkamba papa dialunga na tikela biso maloba ete soki totongi nkamba te mpasi na biso ekosila te nde tobatela toyeba kotonga nkamba Yerusalemi tosala misala po ete nzambe soki asepeli biso tokozwa mapamu elelo ezali dimanche ya clôture ya Noël pamba te tokutai kolekisa yango nde lelo ezali bongo dimanche yango wana tosisi mpe kiti na biso na kimia ndenge tobandaki antuka esengo ezalaki makasi awa na kati ya paroisse ya Iben maimanso maleki ya kitoko na kimia na esengo nde tokumisi tata nzambe ndenge abateli biso bandani ebandisi tokomi na suka akumisama tosengi kaka apesa biso makasi apesa biso susu bolingo makasi apesa biso bozwi po ete topesa ye susu maboko na kotonga nkamba Yerusalemi yango ande tokai kobakisa mbote na ngai ya yambo na papa Simon Kimbangu Kiangali Nzambe Molimo Mosantu sa divinité na ba mama conseillère ba papa conseiller et banganga Nzambe nyonso minene na bosani bango te révérend Sylvain Solenge Bernard et ba pasteur communaux nyonso ba pasteur sectionnaire ba chef de cellule ba kondia ba mouvement pe association banso na pesi bango mbote pe famille na ngai mo ba famille. Merci papa journaliste Menga Makimbangu ngai nazali papa pasteur Mbandu Mopolo Caliste pasteur sectionnaire ya paroisse Ipen. Oui, merci papa journaliste. Mbotama ezali elembo, mbotama ya mwana na Nzambe. Kolo Yesu Masiya abotamaki ezali symbole ya délivrance ya kokangolama ya biso libota ya muindo. Donc ezali deuxième naissance ya Jésus-Christ ezali elembo ya délivrance na biso libota ya bato muindo. Alors likambo oyo ezali likambo moko monene pona biso bato muindo. Na yango na occasion ya naissance anniversaire ya naissance ya papa Fumambanza pona bana na ngai ya Ipene topesaki message ya unité mbotama mwana na Nzambe aye kosangisa mabota. Alors mwana nyonso Ipene toluka esprit ya unité tozongisa boyokani makambo nyonso ya bomoto ba sentiment personnel totika yango totala makambo ya minene papa apesi biso ezali boso tozala bomoko tosimba papa Simon Kimbangu totonga nkamba tobongisa pe paroisse na biso kulembo ezala biso mingi biso bandimi négligence ekotimi katikati na biso mpona kosala mosala ya tata Simon Kimbangu. Est-ce que papa passe kotalisa biso bano tolemi mingi mpona mosala bango ezali bongo papa journaliste. Alors ba koko balobaki ke bwato ezindaka kaka na libongo tala mosika touti papa likambo yo batata na biso bamoneli pasi ndenge papa diange nalobaki ke en tout cas nazali kolula toluli bisengo oyo tata Nzambe apesi bino. Alors likambo monene Nzambe abombeli biso bomengo balobi na biso tokolia tokomela tokosepela tokozwa bomengo oyo nano emonana na mokili te. Balobi mituka toza komona ba jipi pouvoir eza eloko te. Mais papa diange ndayebisaki ba musicien bon abi ndenge tomonaka ba sécurité mokonzi chef de l'état aza koleka baza komemaye na escorte présidentielle. Alobi mais oyo bakosalela biso eleki yo mwana ya tata Simon Kimbangu soko longi en tout cas okozala na lokumu ya kosakana te. Alors batata ba mama tolongola bolembu likambo na biso ezali ya solo totala l'état na biso andimi banda lelo ke le 6 avril ezali endimami na l'état na biso pe na mokili ke
Et Tumba Tata Simon Kimbanga abunda ki combat na ye pour la conscience africaine et ndimami. Lelo tozali na combat ya fête de Noël. Likambo ndimami. Alors papa alobaki na biso tinzane kosila, passe kosila. Tokozala bato minene to simba. Tomoni passe na likambo to yika piko poto sepela na yango. To longola bolembu, papa alobi na biso tokomi na suka. Alingi kokende na kulumbimbi akende kofongola to sepele yango to bengi ba jeune ba tata ba mama to zonga na ndako nzambe to simba tata Simon Mbao po to sepela. Tu comprends avion présidentiel lelo et là timola to asika. On est venu tout le monde comme avion présidentiel soit ba komba komi ba komba. Mais les secondes surtout tata moko mboka atomboli so na koma na tata mwana tata moyo mosam kimanis moye na bonde bino banda lobi osalaka tu moto na bana na eboke na libondele ya tongo osalaka tu na popa toya na soirée toyokani na lobi likambo te na lobi mabondeli oyo nyonso tozali kosala ba négligence toti na Congo kota libondeli ya Congo na pokwa kota soirée mabondeli na kati na bandako totika te bamama mardi beko totika te vendredi mpe mabondeli totika te toyokani ya tobondeli comment on t'appelle tata mwana tata moyo mon centre topesi merci lelo mokolo moye na le 28 mai obatelaki biso toyaki losambo bana tongo tikino na ngongo otolobi tokanisi tosali ya mabeli mbisa donc changement ya saison papa tokoti na saison mosusu mayema bomisami yo moko nzambe yo yebi ya yo tozali na mposa tozwa yango po ete ezali mapamboli ezali bomo lobi kopona biso kasi ya monguna longola bwakango mosika longola bokono na kati na milimo mpe na banzoto na biso tosenge bonsomi ya molimo bongisila biso programme le 8 juillet bongisila biso mpe programme akolombimi papa tolonga na yango tika mapamboli ya nkolo na biso yesu kristo bolingo na tata nzambe mpe lisuni no tata molimo mosantu bozala na moko na kati na biso pezongisa moko na ndako na kimia na nkomo na tata mwana moyo mo centre amen tokene malamu Chikawa tango ikoki amenta lobange aboningisa mokili tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele